toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. balandi ya DMTV mbote na bino esengo eza ya biso ya koyeba ke bozali ebele oyo bozali kolanda biso na ngonga oyo chaîne YouTube na bino DMTV eza komemela bino toujours actualité mais na nzela ya ba analyse pe na nzela ya ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux lolenge ezali ko se dérouler na mboka na biso Congo ou par des Congolais où qu'ils soient partout dans le monde, parce que ce qui nous intéresse le plus c'est le Congo. Ceci n'est pas Zali Congo et Mata pour être bisopeto koka komatana ye elongo boyebi bien qu'actualité Zali vraiment dominé kaka na maladie oyo ya coronavirus Zali ko continuer ko sala ba victime ebele na mokili mobimba particulièrement pas na biso na République démocratique du Congo et pas wapi to komi na presque 700 cas confirmés avec une trentaine ya ba oyo ba perdre ba vie na bango to joie qui peut information que to perdre artiste na biso moko ya munene na kombo ya Mangbaou Ndengwan Maître Paille oyo akufaki lobby dimanche le 3 avril na mboka France na plus précisément na Paris akufi peka na maladie wana coronavirus ezali ko senga na biso toyeba ko se rappeler qu'effectivement maladie wana traitement efficace contre yango jusqu'à ce jour ezali nanu kaka prévention senga na biso tomi batela en respectant ba mesures barrières pona ko freiner en tout cas contamination oyo et comme vraiment que ça les sur le plan local biso na biso ndeto comme pesa c'est vraiment le danger les solo tolingi to beta boyebi actualité zali susu dominé na affaire ya sextape oyo ezali ko frapper pasteur moko monene na mboka na biso évêque Pascal Mukona pour ne pas le citer et pas wapi to monaki vidéo moko na kati ya TV boza certainement au courant lolenge les kanaki mais na vidéo wana bato ebele bazali ko analyser yango na lolenge nango nous essayons de rester le plus objectif possible tozala na parti prité kozala impartial na ba analyse na biso o pe tozali ko sala eza ko talisa te que zali réalité parce que ekoki kozala kaka un point de vue une façon de voir parce que tozali na affaire o ezali ko ya likambu ya sextape oyo tozali na ba version mibale to pe tozali na ba idée mibale tozali na ba point de vue mibale tozali na ba hypothèse mibale ezali na ba o baza ko lobake ba défendre thèse ya montage o balobi que ezali montage mais ezali na ba misusu pe baza ko lobake vidéo wana ezali authentique à ce jour il n'y a aucun expert assermenté aucun expert oyo kazap expert na domaine na ye oyo akoki ko confirmer na biso qu'effectivement vidéo wana ezali montage à la kisabiso vraiment en quoi est-ce qu'il y a monique ezali montage nous avons une vidéo nous savons que bon bien évidemment aussi par rapport à bateau il y a thèse basa ko lobaki image ezali authentique tu dis que normalement montage et ça part toujours de quelque chose ça dit que même nzambe po sala muto azoki mabele nzambe po sala mwasi alongola ki cote ya mobali et donc pour ko sala montage et sengeli partir de quelque chose donc si montage il y a c'est qu'il y a une vidéo originale dans laquelle baeko incrusté baeko kotisa et longito pe image ya évêque Pascal Mukona pour la ko salir bien évidemment mingi zoloba mabongo parce que Pascal Mukona azali na ba problème azako dénoncer makambo ya FCC notamment autorité morale ya FCC où il y a yebi d'ailleurs très bien pour l'avoir côtoyé pour l'avoir fréquenté nous le savons durant régime nyo surtout à Joseph Kabila Pascal Mukona azali ko fréquenter Joseph Kabila mais Pascal Mukona sali revirement spectaculaire à 180 degrés où Yotomonique a s'est décidé en tout cas
soutenir Félix Tshisekedi, peut surtout à affranchir de Joseph Kabila ou Azali, en tout cas, que ça l'ombrage makasi na gestion Félix Tshisekedi. Donc, na côté wana Pascal Mukuna Zali na soutien, il y a Batebele, en tout cas, population congolaise basali ko soutenir yé, ko landa mutu. Lokola Mike Mukeba ko déclarer que lokola Pascal Mukuna na combat na yé, aza ko tanga nde Congo, ngana ko soutenir yé. Ezali ba soutien peu de taille. Tout ça peut-être que c'est la mutu lokola Wayambo, Bokechu akoka ko soutenir peu Pascal Mukuna na combat parce que finalement nous pensons qu'à rejoindre combat la bango. Mais pour revenir na vidéo, il y a un aspect oyo et troublé biso quand même sur ces images là au Totali. Totali na loboko, il y a gauche, il y a Pascal avec Mukuna, Tomoni que moto azana bilili wana oyo zali supposé que la Pascal Mukuna doré, visiblement ils allaient peut-être il y a or et comment on a le boko wana peu comment on a montre wana et pour ces biso to meka ko mener un peu ba investigation to meka ko luka ba photo il y a Pascal avec Mukuna total ne fils que ceux qui n'entela ya ba photo to koki ko retrouver pe les sous montre moko Pascal Mukuna lati pe montre ngo lati za ya lo lenge nini pe o ya lati ezali na loboko nini. Effectivement lorsque to tali ba photo en faisant une capture sur vidéo wana oyo elekanaki totali montre wana otomoni na loboko na ye ya mwasi loboko ya gauche tozali komona ki effectivement na ba photo mususu to retrouver pe montre moko oyo ezali doré. Donc alors en ce moment là tout ça comme tuna par exemple na photo tozomona oyo ezalaki certainement soit na entraînement moko ya football club Renaissance oyo azali à côté azako tambola na ya maître Pichu Loboko boyebi judoka monene na mboka na biso azalaki pe vraiment proche ya artiste musicien JB Mpiana to moni pe lisusu na loboko wana kaka ya gauche montre moko au doré. Mais na angle wana nous ne pouvons pas confirmer qu'il s'agit d'une même montre parce que avec Pascal Mukuna na standing na ye azali muto certainement azalaki na ba montre ebele to moni pe lisusu moi affiche moko oyo peut-être esalemi soit na batu oyo bazali ko soutenir Pascal avec Mukuna to moni que Pascal avec Mukuna alati pe lisusu montre oyo pe ezali kaka doré na loboko wana kaka ya gauche na affiche wana nde boza komona d'ailleurs ba commis je suis Pascal Mukuna je dis non au montage amateur pour nuire l'image de l'évêque. Le combat continue. Donc voilà, alors na montre wana tokomeka kotala soki montre wana ezali exactement ndenge moko na yango à première vue soko tali ozomona yango pe ezali doré mais soki tomeki ko benda yango moi moke pembe tokomona que ce n'est pas la même montre. Pourquoi ezali même montre te parce que botala na vitre na yango na talatala na yango bozomona ke montre oyo alati oyo wana ezali komimisamo ba couleur ya bleu lokola à peu près couleur ya elamba oyo ya lati. Alors est-ce que ezali reflet ya elamba nde memi yango bongo to ezali montre wana ndenge ezali alors que montre oyo tomona ki oyo monana ki pe bien na vidéo bozomona ke montre wana écran nango ezali doré pe ezali bleu te to ezali sombreté. Alors est-ce à dire que vidéo où ils allaient effectivement en montage soki to mi suki kaka na aspect wana ya montre topé wana dans ce cas tu as une hypothèse que peut-être que Pascal Mukuna zalaka na montre moko wana oye alataka parce que na image net oyo azali na Pichu Loboko image ya football club Renaissance wana tokoki ko identifier montre wana malamu te parce que partie à écran ezali ya kobaluka. Alors, est-ce que sur base d'un go tu peux confirmer que les montage, c'est toutes les hypothèses en tout cas restent ouvertes et que vous avez possible que les AP montage, tout comme que vous avez possible les la véridique. Mais la personne où il y a kokaki ko rassurer na batu qu'effectivement ils allaient montage, tout les alliés moko Pascal Mukuna, Tolandi a tout les can émission moko populaire et pas y a confirmé que ils allaient montage, mais
boyebi que Congolais, particulièrement Kinois, bazarapena batu ya tembe. Balinga pena bakundola makamba ke nango tina suka po baye basobe zalaki yango. Lokola tomona ika par exemple montre te que ba parti mususu pe anzo tomona ki peut-être soli yo lingaki okoka komi bimisa na mwa likambo wana kokaki kotalisa na batu très clairement que loko wana ezali montage. Donc la question reste encore pendante parce que nous restons sur notre soif tozui vraiment assurance te hein oyo koki ko permettre na biso ko croire une version ou une autre dont ozali kaka nanu ko tepa wait and see comme disent les Britanniques. Je suis convaincu parce que tokaki que na partie mususu ya mwasi wana tolandaki pe na ba audio na mwasi mususu journaliste entre guillemets oyo alobelaki pe makambo wana balobaki ke ba vidéo ezali ebele vivement que d'autres vidéos comme la biso pour que tous à la jugement na biso et ko se rapprocher vraiment la réalité la vérité et aux ala vraiment malamu mingi. Merci beaucoup tokomi na suka ya analyse na biso to sali toujours en rapport na affaire ya sextape oyo lié na évêque Pascal Mukuna. Voilà, donc ceux qui bossent pelaki, bo tike la biso moi like ou ça la bien et aussi avec un commentaire. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne Oyo merci, mais si vous en êtes abonné, cliquez comme abonné, que vous en cliquez la cloche pour que vous ayez des notifications sur nos prochaines vidéos pour mettre en ligne. N'oublions pas, hein, maladie Oyo coronavirus, c'est ali réel, c'est ali vraiment qu'on frapper et biso la République démocratique du Congo tozo bungi sape bande ko bobi que prise en charge et pas na biso, les ali na moi faiblesse, donc prévention et les kinyon se sengé na biso to ba komi la prévention pour que tokoka ko briser chaîne ya propagation. Merci beaucoup nandenge bo pesaki biso temps na bino pona ko landa moi analyse na biso. Je rappelle que ce n'est qu'une opinion, un point de vue. Tous avez une prétention te akoloba que tous avez une vérité. D'ailleurs jusqu'à ce jour, on n'a pas encore eu d'authentification de cette vidéo où ils ont confirmé biso que c'est vrai ou fausse. Merci beaucoup. DMTV vous dit au revoir.